peuple souffre. C'est le moment de stopper l'hémorragie de la souffrance du peuple congolais. People of Congo, you have suffered for too long. Stand up and make a difference. It's a time for change. Thank you, Derbinoka. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela. Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi. Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela. Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi. Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. La justice élève une nation. Mais comment la justice peut élever le Congo au moment où les députés, les sénateurs, les ministres gagnent plus que les magistrats? C'est pour cela qu'il y a la réjouissance de l'impunité chez les Koulouna en cravate. C'est le moment d'appliquer le principe d'isonomie. Mikolo nyonso koyoka masakre na Beni Ituri Minembwe kokende mikolo nyonso koyoka Bayibi ba million. na mboka Bandela ezate. dele sage Miami Koba. peuple azali kolela Baseleki. likola ba politicien ya moyibi Baseleki. likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Oui, Paseleki. Les politiques traitent les militaires, les policiers, les enseignants comme des animaux. Regarde seulement les barèmes salariales, timides, sèches, maigres. Il faut stopper cette hémorragie de la souffrance. Mikolo nyonso koyoka masakre na Beni Ituri Minembwe kokende mikolo nyonso koyoka Bayibi ba million. na mboka Kolia ya pasi. kelasi. Hospital ya Biente. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela Baseleki. likola ba politicien ya moyibi Baseleki. likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela Baseleki. likola ba politicien ya moyibi Baseleki. likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Baseleki. Peuple congolais, listen, écoutez, yoka, nazobimisa biloko sikoyo. Tout Congolais a le devoir de combattre et de mettre fin aux politiciens toxiques, immoraux, inconscients, sans idéal. Abat le népotisme, le régionalisme, le tribalisme. Le peuple gagne.
Bonsoir, balandi admission question time. Question time, l'heure des questions, tango ya mituna. Question time, le peuple gagne toujours, le peuple souverain. Émission Nabino Bolingaka ya question time avec votre humble serviteur, le commandant de bord Michonoka, aspect spirituel. Bopeto na nzoto pe na molimo. Liboso ko bana na sengi merci na ba nyonso ba komela ki biso pe ba tindi ba message na bango pe ba koti na groupe WhatsApp ya question time poso ki émission ezali ba intervenir na vidéo na voice. Mais jusqu'à présent na limoni ba besoin intervenir car na voix ba tu balingi ba vidéo ko intervenir na vidéo te et ko za malamu mingi bo intervenir pe na vidéo. Numéro ya ngoyo soko lingo kota na groupe WhatsApp ya question time okomeli biso na numéro oyo opesi biso ba suggestion na yo ndengo zo mona la question time soko zo mona ngona ndenga négatif to na positif pour na mboka opesi biso soko lingi pe to améliorer opesi pe ba suggestion na yo soko lingo kota na groupe WhatsApp o intervenir ka ndenge baninga ba intervenir lelo okomeli biso toko yamba yo, toko solo na yo, pe toko kotsa na groupe. Question thème malheureux appena spécial parce que toujours continuer à pour na FARDC na moment le pays est en guerre contre le Rwanda. Et ça sous les Cameroun bombardier, le Rwanda il continue toujours à nous agresser. Ça fait plus de 20 ans Rwanda s'est développé na minerai na biso, Rwanda s'est développé na mbongo na biso, na makam na biso. Atongi ba aéroport biso mo ba aéroport na malamu ezate Rwanda ville na ezali propre biso Rwanda Kigali Bopeto na mbongo na biso me biso moko kini poubelle yango to saki spécial émission FARDC ou te koleka to lobi to continuer sous na FARDC to za pena na formation ko pesa te parce que misu na biso nyoso ezali na soutien na biso na mapinga na biso na Este Congo. Kasi na mission lelo toko yamba mobundeli monene ya mboka. Abundi trop. Abundi même elongo na Papa Tshisekedi. Potso ki Papa Tshisekedi en Angleterre. Yazalaki kosala sécurité ya Papa Tshisekedi. Abundi trop elongo na ba Félix Tshisekedi va comme président, mais il y a continué à lutter na ye, tiba infiltré civil, militaire bako quitter mboka, timboka e okoma na kimia, azako bunda po peuple koma kolia malamu, po peuple alata malamu, peuple atanga kelasi malamu, peuple azwa santé ya malamu. Lelo to yamba na kombo ya Maître Baïna, judoka international, très fort. Aza penda fort, parce que beaucoup de monde a explosé la salle na combat. Ndenga za okengela Papa Tshisekedi, ndenga beta haïtien, ndenga a tumba voiture, na liboso a Zénith héritier, haïtien zalaki na concert à JB Piana, ba haïtien ba kotelaka producteur à JB Piana aluaka ba haïtien pour ba bomba ba congolais, mais akutaka ba congolais strong makasi, ba congolais ne ba bomba ba haïtien, ba beta ba haïtien. Yewana kaka a participé na concert à Fali Poupa, ndenge boka ke ningisa na gare du Nord, gare du Midi, gare du Nord na France, pardon, moto ndenge pelaka a participé toko yambaye lelo Maître Baïna judoka international. Avant toi ma Maître Baïna toko tsaye na plateau, toko zwana une publicité, compétition à munene zo salama na Congo. Il y a musique gospel pe musique populaire. O ba bengi next gen competition. Compétition ana na tala na ba compétition ya bongo na Congo ezalate. Compétition ana na niveau ya compétition ba Eurovision, Eurovision. Compétition ana na niveau ya ba X Factor ya ba anglais.
Bon, en Angleterre, baby ex-fata. Compétition est à niveau de pop idol, il y a anglais. Compétition next gen, est à niveau de American Got Talent. Compétition est à niveau de Britain Got Talent. Alors, compétition comme déjà, si ça qui est recruté, baza ko banda casting vendredi oyo. Vendredi oyo casting est bandi. Alors, bato bazo la télévision As TV, la chaîne incontournable, chaque samedi à 20h, peut dimanche à 20h, bolanda compétition next gen. Bolanda ndenge bato bako prester po bakende na prime ko luka ko wela instrument complet à 5 tonnes bache pour la gospel, 5 tonnes bache pour la musique profane. Et puis bache bango voyage à Londres, enregistrement de 3 chansons, tourner dans 4 provinces à RDC, et puis tourner dans pays moko Afrique, et puis tourner en Angleterre. Donc il y a compétition salama nango, mais compétition est à makasi. Yango naza ko nima ko sala ngo publicité pour biloko batie jamais et salama. Compétition bo na Congo etikala ko zalate. Bozala branché na As TV. Bon mona ba musicien nzambe ndenge bako yemba. Bon mona ba musicien mokili ndenge bako ndongwana. Ndenge bako bunda. Nanyo akozwa instrument 5 tonnes. Nanyo akoya beta en Angleterre. Nanyo akorégistrer 3 chansons. Promotion une année na As TV, la chaîne incontournable. Chaîne l'équipe a chaîne union sur Congo na qualité image. Na qualité makamu nyonso ba émission. Oh lelo ba chaîne ebele ba komi ko tricher. Ko copier so to bi ko tricher ça peut moi kilo. Ba komi ko copier ba émission ebele o ele kana As TV. Pour As TV ba émission ne minga za adapté na BBC. Mais Tolanda publicité, il y a Next Gen Competition. Nazanga na next gen, nazanga na next gen, nazwa zéro. Bandeko ba bolingo next gen, il a dit génération future, donc next génération. Alors on a sengi là-bas jeune talent nyonso ya Kinshasa, nyonso. Bo sala tout bon répéter qui to ko concours monene yali. Yango ba bengi next gen, next génération, génération future. Pour tout est gagné. Afrique centrale est gagné. Boya dans le mango, qu'on soit un formulaire à bino pour la compétition nene. Babengi yango Next Gen Competition. Next Gen Competition. Bon maman bongo bayaya. Ba master, ba leki. To bengi sibino. Boya epele. Yo muto zana arna yo na nzoto. Yo muto yemba na yo bien. Nde okoleka na ko participer na concours ya Next Gen Competition. Next Gen Competition. Next Gen Competition. Nazo ko belela. As talent, soit matos. Babi soit matos. Et yango matos yango. O vers le bagité. Benga na numéro. Hey! Mama. Next Gen Competition. Bande konangai. L'orchestre est belé couffé na gisasa par marque des instruments. Mais ce qu'on a Next Gen Competition, tala. Donc nous tous surtout à participer dans le concours pour gagner. Donc on a un instrument complet et puis studio, na clip et vous allez réaliser gratuitement et puis voyage, on va voyage dans Afrique centrale Mobimba
et puis la promotion na union surtout au Lekana As TV pendant 1 an. Bokende na YouTube na bango Next Gen Competition, bokende na Facebook na bango Next Gen Competition, bokende na Instagram na bango Next Gen Competition, bokende na TikTok na bango Next Gen Competition, bokende pe na Twitter na bango Next Gen Competition. Bo s'abonner na Twitter na bango massivement. Bo s'abonner soki bolingi bolanda compétition wana bino batapoto. Bolanda yango, bo s'abonner na YouTube massivement. Bo s'abonner nde na lobaka bo s'abonner na bata Kinshasa, bo s'abonner. Sikoyo tokoyamba maître Baina Judoka International. Akobete la biso masolo na ye et puis akoloba pona FARDC. Et puis maître Baina azana kanda ya Laurent Sokoko. Laurent Sokoko alobi musique esili. Tokoka maître Baina bango batu bakanga musique soki mbela ya Laurent Sokoko musique ezongi totala maître Baina ko expliquer soki ezongi to ezongi te. Tolanda maître Baina Judoka International très très fort. Tolanda. Bonsoir. Bonsoir, et ça dépend de la Ernini au Landabiso. Balan émission Question Time. Question Time, l'ère des questions, tango mituna. Den alobara Question Time, le peuple gagne toujours, le peuple souverain. Boroka moi, les événements mounene, le long émission na bino Question Time. Question Time, c'est une émission oyo elekaka lundi. Mercredi, vendredi, na 19h na As TV, na TNT, canal 36, fréquence 594 na Kinshasa. Baya poto bozolanda biso, nde totiela rabino na YouTube, mais ça émission pendant spécialement et le kaka na Kinshasa sur bobeng bandeko na bino, baluka As TV na canal 36, fréquence 594, barozo As TV la chaîne incontournable, chaîne oyo ezako lia ba chaîne nyonso na Congo, chaîne oyo na image, chaîne moko te kote ma na Congo na son, na ba équipement pour As TV ezali na sur le pas de BBC. Nalobaki na bino bana kini bana RDC ba konzamboka batu nyonso na koyamba bino les grands combattants. Tant on a vu les grands combattants on a bien avec combattant international. Avant on a bien combattant international hier azali judoka international na kombo ya maître Baina très très fort judoka international. Kasinga na bakisa lisusu combattant international. Pourquoi? Parce que ceux qui bitumbezali na France kobundela mboka akendaka. Ceux qui bitumbeza na Belgique akendaka. Na Allemagne akendaka. Bisika nyonso oyo babundela mboka baza kobunda esengi bosenga ya zanga kate on a bien ke judoka international. Maître Baina azali mutu oyo pona bana kin bata poto ba ebie bato balanye mission Question Time. Maître Baina azam mutu oyo asuki saka concert à Jibem Piana na Zénith. Zara na Zénith na retourné na 2013. Haïtiens, haïtiens, terroristes haïtiens, ko bombarder ba congolais na kati ya salle na relaxa bino image, mais maître Baina zali parmi batu oyo ba suki saka ba haïtien kutu ndenge to kaka haïtien moko kufa to pas na vie to ebite mais haïtien azwaka frappe. Maître Baina zali mutu oyo concert à héritier, ce que Beta Makate héritier Watanabe, maître Baina zali bato ba tumbaka voiture, liboso ya concert ya héritier Watanabe, maître Baina zali bato ba salaki ba grand dégâts na concert ya Fali Ipupa. Donc asali makambu ebele ye moko koloba awa na émission na lingaki na présenter po boye ba mutuni ni onayambi, c'est un grand combattant azali parmi bato ba banda combat na mboka Angleterre pe alobi azako continuer combat esilate. Bonjour maître Baina Judoka International. Bonjour Michonoka 100% Nzambe. Vraiment Nzambe langa vraiment bomba yo na initiative ozwa nandengo uto fongola biso chaîne munene ya télévision na RDC Congo ezaka rapona ba information ba news au peuple à l'informer. Vraiment ezelo moko vraiment na fier nango. Po balobi média zali troisième pouvoir. Média soki zali troisième pouvoir, cela veut dire toi ndengo zalo pour changer ba situation belé na kata mboka na biso na nzela chaîne na télévision au sein na mboka. Vraiment naza très bien.
Maître Baina judoka international combattant motika forme était combattant asa suna makamba forme est-ce que maître toi batté combattant asa suna makamba forme ça perd nazo mona ba Paul Smith ba Versace pour nayebi déjà ta nga mo pe sa perd nayebi déjà waneza chaussure lati Paul Smith linette mon ani Versace bon manteau na pantalon na chemise nayebi te mais tu as représenté ba griffe na tunika est-ce que maître Baina le la manteau ebité faut balak ça ope pondima bon ezani lakisa batukuna lakisa yonde yomto tanga OK Versace jeans couturier awa mbatinde eza comme des garçons. OK, dans ma casse. Bon, maître Baina, est-ce que combattre sous à côté sous ma combattre sous à ma forme? Combattre à m'tozo bundela mboka il faut en tenir, azaka toujours na zamba, tim kolomboka oza libéré. Mais ndeni combattre ça sous ma forme. Bon, moi les règles moi za na biso ba congolais, toujours quand ça so ba bengi mutu combattant, a rozala mutu mo za na ndako a rolala te, a rosala musala te. Arozana bilamba malonga te, arozana voiture bien te. Ezerrer combattre za mutu mo il faut sepelane. Mutu azo combattre pour na ba faible. Mutu azo combattre pour bato bazana voir lobate. Ya ba bengi combattant. Aza mutu kuto il faut bo honorer beaucoup misae. Aza mutu mo uso tel bien longo na ba distraction longo na ba buzoba. Aza mutu mo aza conscient. Azo bundela mboka na e. Ya on moni un combattant, baza bato ba changer citation. Bakolongola ba maman na viol ezali na mboka pe longwe bakolongola pe mboka pe na kibanditisme bakolongola pe mboka na crime pour bazo combattre mais ce que ben conscient de bakasa ke combattant face à la saleté à la tarate azana ndakute non combattant ka valeur et banana ba papa belé ba lumumba bazali ba combattant vous comprenez ba Mandela bazali ba combattant vous comprenez. Si vous avez un combattant, vous êtes fier de combattant. Merci maître Baina combattant, alobi combattre face à Nandaka bien, combattre face à la bien parce que tant que vous avez il faut à la bien et aux ananzala tête tout ça. Dans le vrai sens, combattant za maele. Combattant est un vieux potote, combattant zota la mboka na e Congo. Moi je suis congolais, je reste toujours congolais. Ce n'est pas dit que je suis en Angleterre, na bossa na mboka nanga. Seul on a bundel mboka nanga te. Ndeni changement ça na mboka. C'est ce bito bundela mboka te changement be ça matin. To changement mbebele na Congo pour tozo combattre, tozo bunda. C'est ça. Merci bazo combattre bazo bundela. Bon maître Baina nangina loba le les émissions makambo belé tokoloba la FARDC margana baita tokoloba makambo ezo régner ya Laura Sokoko tokoloba makambo na yo moko pe maître Baina mais maître Baina balobi depuis président Félix a pouvoir on dirait bino na Grande-Bretagne zone rouge combien si là Combien si la te wana batu baloba bon on a habité baloba par rapport à quoi Félix aza on a bien Félix a bien maître Baina oyo bano soutenir papa nanga pour nga bano bango vérité non changer mo banga te non doit c'est combat papa Tshisekedi pour la mona ki papa mukolo vina mobimba a passer on a combat vina mobimba d'exil vina mobimba koki mamboka vina momba bazo kanga vina momba torture n'habite papa il faut na soutenir na soutenir papa Tshisekedi dans 100%. Félix aza on a bien que ba mettre ba ina ba soutenir papa nanga mais siko mwana Félix avec beaucoup de respect que je vous dois étant que chef de l'état na lo banaye na lobi ndengo comme chef de l'état si la nana batuana tant on yo ka biko ba homologue ba partenaire nanga ba frère nanga na ozong sa mabete na ofoué na le passé te nga na ozong a émission na habité wana ba frère na ote ba homologue na ote ba partenaire na ote si la na bango ce sont des criminels des génocidaires tano lo ba bongo bato bazali na retard à comprendre nga bazo kan sakena sepela na Félix te non c'est bien était pour nani 100% congolais nga pe 100% congolais na sepela en tant que fils du pays mais j'ai le droit personne à monique azo kende bien te il faut interpeller que nous allons nous bien pour Kabila comme frère n'a été comme homologue n'a été comme partenaire n'a été le prévenir que tu vas raison vous comprenez bah problème ils sont les gars faire bah
FARDC na ba M23 so landi ba source nango bien ce sont des Kabila ba Kagame bato ya benga ba frère homologue siko bato ba pesinga raison Micho ngaza hypocrite ngana ebinde ba lukana mbongo na kena musala na ngana butu na zongi na tongo alors si on a besoin de somba bablo randa ou na somo na mbongo ngaza li parvenir te na lo kosote ezan ba congolais belé bazolo baka ke to soutenir Félix mais biso na bango to so la pembe ba soutenir na bango te alors je préférais mutu oyo akoya ko ba vérité pour chef de l'état comprendre que non mutu azo ba vérité azo ko sangate c'est ça. Donc souci nous ezalaki que président Félix Tshisekedi ngazwaki pouvoir asila na Kabila asila na Kagame po bangonde bazali bato ba provoquer ba bitumba este crise nyonso na mboka. Même chose tous à la claire ça fait combien des années Rwanda beta à Congo? Ça fait combien des années Rwanda a eu la richesse à Congo? Ça fait combien des années ba maman so baza violé? Peuple a souffert. Le lobby total biso ba peuple congolais. Tozo souffrir. Ba mbongo na biso, ba ressources na biso nyoso eke na ba Rwanda, na ba Uganda. Siko un peuple conscient le rolanga, na ko sepela na ngote. Soki Félix alandi idéologie papa na. Papa na tika ko linga Kagame te. Papa na tika ko linga Hippolyte Kanambe te. Pona ni ya linga batwana. Par rapport à quoi? Atika lo banga lo moto, ba sala ku tsengo ku ta kita na aéroport de Gilles Tabina ko kitao. Oh bah Robert Massas, Bobet Massas. C'est des papa comme ça. Na question, on dirait Londres comme nango e bembanyo que si la rason monté ou bien aussi bo vandisa pour to ka bitumetre na Paris ba Belgique mais kimia ata marche ça la maraté et loko moko te ça la mapona ni. Non, Michoza na kata mboka oyo Londres à la zone rouge. Soko moni kimia na ninga lakisa ke batu ba tosa. Soko moni kimia na batu ba ebi ke Londres à la zone rouge. Ba loi to tia bato atosa so monde ba sa ba zoba na mona ba France ba Belgique pour kuna benza loi na mibeko zo fanda bien te pour anine be frité ba trop Londres be frité ba te na Londres so zen frité ozo frappe ozo mbano na yo Londres ba atosa tosa no traître au relation ba réseaux sociaux mais na France Belgique au monde ba traître à combat bazo le kapela ba réseaux sociaux bazo loba so mona traître au les réseaux sociaux loba ba bata mo boye bika blague ezalate ezal zone rouge biso beto fona kimia tendeni esa mission ba ya so beta babuzo ba na ya le so atanga to fona kimia mais so ba meka ba mona so ba nzoe ba robima bana balinga tongo tena te ba robima. Merci mingi maître Baina ndenga zoloba azali parmi bato basalaki sécurité ya papa Etienne Tshisekedi tango yaka na Londres azaki na sima memi ya papa Etienne bazo tambola na ye na ko sale fort émission kaka na tshela bino vidéo pour mona illustration maître Baina ndenga za na sima ya papa Etienne Tshisekedi. Maître Baina na takaki ombala moko vitesse mais na zonga suma muke pour ni babenga ko judoka international na mukuse babenga nga judoka international na kena mula ite pona bunda ba compétition internationale en Angleterre tango bundi ba compétition internationale en Angleterre o komi mbala moko judoka international tikali libela muta ko longola ngo azati ce que ba beti compétition internationale na Grande-Bretagne na 2011 na 2011 nga za parmi ba congolais on a matcha drapeau Congo na Grande-Bretagne étant que judoka international na bunda pena ba congolais na bunda na japonais na bunda na allemand na bunda na sud-africain donc je suis judoka international. Merci mingi tola nana extrême ke ya combat ya maître Baina tola nanga tana moi ba seconde ndenga zo bunda azo défendre Congo. Likola politicien ya moyibi Likola politicien ya kanyaka Congo, Congo Congo, Congo Peuple azali kolela Likola politicien ya moyibi Likola politicien ya kanyaka Congo, Congo Congo, Congo
élève une nation. Mais comment la justice peut élever le Congo au moment où les députés, les sénateurs, les ministres gagnent plus que les magistrats? C'est pour cela qu'il y a la réjouissance de l'impunité chez les Koulouna en cravate. C'est le moment d'appliquer le principe d'isonomie. Mikolo nyonso koyoka masakre na Beni Ituri Minembwe kokende mikolo nyonso koyoka. Nasi Bolandi ndenge maître Baina za ko défendre Congo mais babakisi susu batiaka très fort. Donc yom torbeto azalaka te omona comme torbeto azate tonné pour très fort. On va batiaka très fort. Pourquoi? Très fort, on appelle un vrai sens, ils appellent honnêteté, na respect vers Batou, na discipline na tambolara. Na tambola na ba désordre, na tambola na provoquer Batou. Alors peuple mutachenga comme moi pour na nini, pour na ngana mona ezango pour na obeta Batou, tenga na obeta munyo so mukilita. Na ebi Fox na ote, na ebi Fox à Jean-Paul Kalemate, na ebi Fox à Batou Moussoute. Moni. Donc respect. Tu peux être maître, mais si on se comporter bien, tu vas combattre bien. Mais si on se mettre au tambour, on va provocation, on va désordre, tu vas manquer. Donc très fort pour nous, on va être en autorité. Pour nous, on va honnêteté, respect, tout, tu vas linga. Mais si on a bien comment déconner, on va bouzoba, pas tu vas manquer. Tout le monde va mettre une force, peut-être sur les gars. Mais on va menacer dans un point pour orgueil, l'olène de manquer. Tu vas menacer. Nga même mboko bana biso ko penza ba ya yanki ba respecta nga pour nani pour nga pe nazo respecter bango omoni donc so respecter ba tu peux respecter tu peux être fort mais so se comporter mabe ba tu vas manquer pour ngeza bongo. Merci mingi maître Baina na sepeli na biano na ba réponse na yo mais maître Baina bino na concert à Jibin Piana ozali parmi batu oyo bosalaka réunion moko ba ici ba côté la bino baloba ke yo boma haïtien est-ce qu'il y a solo yo boma haïtien bona ko tia extra haïtien ninga ici azobeta mais zaka ndenge nini na mokuse po tona mambo belé bon tango bi mokuse batu loba quand même batu na ko expliquer ngata ini est-ce que baloba ke maître Baina boma haïtien est-ce que yo boma haïtien na beta ki haïtien te ngena ko lukena ndako na été ba haïtien de ba côté la biso na réunion biso combattant na Saint-Denis université na France ba côté biso ba ko agresser biso alors biso sala défense de sala ki akufa za envie ngakuna azate bakanga pe biso te pour nini ba français ba policier français justice français ba mona ke ba onde baza ba agresser ba côté libiso to sali défense ya be message on la sala ba congolais ba rwandais ba ko côté la biso raté ba boma biso pe to pe na droit ya ko taquer pe bango to boma bango maître bomba wana ndeza penda mama la likamu to sukisa na suka nazo ke no mare na concert héritier Watanabe maître Baina balobi yo mutu oyaki na voiture oyo batumbaka na liboso ya concert ya héritier pe bakangaka yo na France okoyebisa bakinwani po bazo découvrir yo na question time l'ère de questions tango mituna et puis la chaîne incontournable As TV balobi yo mutu tumbaka voiture parmi ba oyo tokotia yo moko te mais ozali parmi ba promoteur o batumbaka voiture na liboso concert héritier yangwana préfet akataka concert pe kozonga na bino bakanga bino na éviter so ezaka na concert héritier to ya Fali po kende na okambala moko pe balobi susu bino bazali batoyo okatisa kuna okende kisu na concert ya Fali mobulu ba moto epelaki yo pozali parmi ba promoteur donc oza kutu ban okokende su ba France te ba Belgique te yebisa biso pe bakanga ki yo na concert héritier je kozali na 2017 na monaki mwana ngazo pesete na mona ika robeta te selonga mais le jour où on a rara maman mom da benga ngata moni fond ngeli na Londres maman na bi maître oza pinga mina na Londres maman na ndolela na bi oh maman lela ni ayi papa ngana kanze ko toki na concert mona na héritier ndenyo ke ite ngami maman akobeta neta zo peze nete et puis ba combattre baza na France Belgique na mboke belé na ndimite mona na obeta oh papa motema ngeza na yo motema ngeza na mama tika kolela na okende na lata jouana salopette à Dolce Gabbana na t-shirt na kenda bongo sans sac na futa bien na ngai ko sara le simple 190 livres na 190 livres a futi ticket eza na valeur ya ba $250 pour akende France aller simple
retourne na kota nzela Belgique. Oui, biso combat oyo to tia ba norme na ba discipline. So to moni musicien to cité nde to ba mbago. Bango ba mbiko wa mbago ezate ba yo beta concert. Le wana fo ba mona nga to wande mbel bayaka. Et puis donc otumbi ondimo tumba voiture pendant que soit botumba voiture tembe concert beta pour riche déjà azalaka na salle nde to kendanga na poto longa soit to moni que préfet policier ya ba policier ba français ba lingi concert beta biso to sala mo po ba nilango faut sala tout to lingi po ba nilango to za clair parce que biso to moni que concert beta zaneti to échouer ya to kendanga na ndengwana mais ya fali bo échouer ki beta ki mutako sa binote kuza lelo bien expliquer même yo bien tenga ko expliquer ngai te ngana ko yeba mais ba fanatique ya question time le peuple gagne toujours bazana posa ba yeba mettre o maniti na zio bo na ngolo obimiso ya combat mais na zo bimisela la ba kosa rapé ba tuna Congo micho concert wana de fali betaki wana pona ngeza robe wana ezali lokola wana ezali lokola e komaki ba combattant na ba policier français ba combattant na ba policier français so na biso jour wana ba policier français bazata ba 2000 3000 rondi milanga et là il grand bagarre et puis to tcha bongo en échec hein plus de 400 voitures et tumbama bandako tumbama bato ba betama vous comprenez concert on est à concert et puis ça se montre que autant de Congo est infiltré comment pour un concert on dit nous va dégâts on est ça mandengwana et zo la que bakanisa ki bako biso to ko échouer mais ba on doit za ba perdant ba bloquer belé ba gag na bango ya laisse ya Lyon et zo ba moto hein et puis jouer ba misala ba te belé rata ba rata ba vol so on a bo belé le concert. Merci Mingnasi pour découvrir Maître Baina Judoka international très fort grand combattant na mboko na ndenga mukete soki bomoni na ba Paris a kutu ba concert betaka na ngote mais soki concert eza na Paris Belgique to nini Maître Baina azalaka Maître Baina tozo kende to moni makambo bimi awa normalement il faut to soki sana makambo mboka nyoso to ezaka mboka mais ya FARDC po yango ndezali kama mutuya Maître Baina Judoka international. Tomoni wenge muzika bazongani 4x4 balobi basangani bazobeta le 30 juin na Congo. Lokwa toaka na kati ya makama muziki. Balobi ko beta bango le 30 juin baroya ko beta peu partout na mikili ya poto. En plus de cela yo koloba nini na kosangana bango pe balobi basangani bomoko pe bakoya kobeta na mikila poto yo moni yango kosangana ngo yo zwaki yango ndenge nini oyokaki yango ndenge nini pona yo atake combattant bakobeta na Congo pe bayi bakoya na poto okoloba nini tout d'abord kosangana eloko mabeta kosangana boyoka ni eloko mabeta mais ngana mona bango baza esprit te comment bosangana ta bokomba tata mikolo ta bozana ba jeune na yi na ne déjà boko sangana mais boko ma batata bo sangana et puis bo sangana à cause mbong tala niveau ya batongo ba sangana pour ba proposer bino mbong mais biso to na ba conflit na ba ninga to sangana ka to yoka na cadre mbongo te to yoka na biso ka to za bato yo nzamba kreli biso to ko za arabi nemite siko na to yoka na biso facilement to yoka wa bango ba teli bango mbongo ba proposer bango ya ba ke ko sangana. Balobi pe ba kosala tourner en Europe. Est-ce que ça cirque tourner ko sala ma mission mutako sa to batika ko sala na Congo ko batika na lo bango na beti tete ba ya ko beta na Londres so ba ko beta mwana mboka bino bolobaki mwana mboka Félix Tshilombo yem dans le pouvoir bolobaki que soki Kabila akei nationalité douteuse na bata PPRD bakei musique ezonga mais pourquoi ti siko bozolingo fungola musique te tokanga pe musique te tokanga ba concert moni bere yango ka ba sala bakolo mbago biso yo musique beta na ndako no ka musique te na ba fête okena ka musique te musique yango na ba beta na ba fête ba beta partout tokanga nde ba concert payant yango nde tokanga eza rien à voir on a mwana mboka on a nini mwana mboka on peut tokanga musique wana pele wana comme chef de l'état te si ko comme chef de l'état soit il faut ça là tout à contacter ba combattant mais puis biso to c'est que tokanga musique yo ye ba kango le quoi comme so mwana mboka lo binini pour na ma musique yango ce que to sololi eza lika mo solo la eza lika mo ya brutalité eza lika mo force eza lika mo solo la pour biso ba combattant partout dans le monde c'est bon na ma force
pas esuka mabe mais ce boye mo yo solo là ne place ekende bien ba musicien na baza bando na so pas baza conscient ba yebi ke bato bakanga musique po to monaka pasi. Merci nalingi kutu question pe ngana tunake eloko nini penza lokwa nazana nayebi ke ba raison eza nango bapesa na bango batutu baloba mais awa na question time nalingi balanja question time bayeba pesa ta raison moko penda bokangela musique eza nini po ezaki Kabila za étranger boye mais ngana batu bazoloba na ndenge na bango yo pesa ta raison ya makasi musique te hein et ce peuple na Congo kuna za mai peuple na za courant vie sociale eza bien peuple eza bien. Bafans de riz, plus de 6 millions d'enfants de riz. Bafans violés, plus de 7 millions d'enfants violés. Hein? Bah mort, tu as 15 millions de morts. Donc, il y a un peu de musique. C'est comme ça, bina. Micho, biso za conscient. On est dans la musique, on a la situation actuellement na Congo. Bah on est dans la conscient. Na mundele ku tutanga mona ke tukanga musique ba biso ke ba mayele. Comment peuple bazo kufa? Peuple za na passe. Bino na robina. Et ça quand on a mis dans matanga. Biso ba voisin mino to che fete. Maître Baina ba misa baloba ke bokangi bango mais avocat pe pour ni bokanga ba avocat ba conduite pour ni bokanga ba donc ba chauffeur ba conduite pour ni bokanga ba médecin te ka bango. Bango dem do pesa so maloba msupoto sala. Bango dem do pesa so maloba msupoto sala. Ba passer à Congo ba na poto. Ba artiste chrétien ba collègue no ba artiste chrétien ba ko be dans poto. Te. Ba comédien mon ba ça qui comédien et ça va ba musicien alors ce ba docteur ma beni ba sana ka mboka wana ba docteur ma beni ba sali Micho mamsusu ba bien en sens te nalinga ki ka yo expliquer bango moni tant ba buzoba na bango wana na be règle na bango ko comme c'est là nga ngote ba buzoba na bango wana comme c'est là nga ngote mais peuple yo zo bundela za na posa yeba ayeba OK ba docteur ba za na rien à voir na makambo to boya bango. OK. Ba mission nande baza parmi abatu ba embela batu bazo agresser mboka o bazo bebisa mboka. Maître Baina avant to kota siko na mamba FARDC likamba suka ka poto clotina ba mission toza na moment toza na état de guerre to loba to matate eza déjà déclaré toza na guerre parce que to landi général moko alobi mama mwana soda yebsa mwana mwasi na yo azo machete parce que la guerre est comme populaire et longue contre les Rwandais. Et ça, on le comme robot maté. Mais le 30 juin, on a eu un peu de FARDC. On a eu le 30 juin, on a eu que bitumeza na mboka mais bango ba robina le 30 juin. Ngai na tunyango parce que ça ngam passe na ina yeba peyo bitumeza na mboka bango ba robina le 30 na katoka mbamo. Comment est-ce que buzo bango ba congolais? Mboka mneza na guerre. Ba soda mboka bazo bunda. Ndeba ke guerre on ba soda msube msuba bazo kufa. Ba msuba bazo ape blessé. Ba msube bazo ape ba zonga te. Ta msube obunga na bazamba. Ba msube ta msube kutu Barosa ba mourant. Sikoyo bato bazo raisonner le 30 juin. Ba ke nego bina. Ozo mona peuple là. Tel niveau peuple là. Mais de moni Iran na Russie. Nini Ukraine. Ukraine pardon na Russie. Bazo bunda mais o senti ba milliardaire na bango, ba millionnaire na bango, ba grand boxeur na bango, ba grand judoka na bango. Mais bandimi ba bundela mboka na ba musicien ba rappeur ba tout ba musicien est-ce que kuna ba concert ezobeta na Ukraine Maître Baina lobi na Ukraine concert ezobeta te parce que baza na guerre donc continuez mais si mboka na bino za na guerre ba tu bazo bouler les 30 jours ba no beta concert à la niveau. Bon Maître Baina pona ko suki sa to ko ta mama FARDC batu ya Congo pe basala ka ba réaction na bango batindaki ba message na bango pona FARDC to landa na ba message ya ba congolais batindaki après to kozonga na Maître Baina to landa ba message ya bana kini to lobi yo pe so na message komela biso na numéro o na WhatsApp soko lingo ba no participer na ba émission okota na groupe na biso ya question time pour participer na ba émission na biso même na vidéo même na voix obengi biso e ozamalam to landa ba intervention ya batu baza na Congo.
Bonjour, ngai na part na nga na moni faut tozala toujours unis pe soudés. So toza soudés, même bataki nyonso to bazoyela biso eresir te. Tozala toujours, tant tozomonaka oyo ezose pase na mboka na biso awa, tozala toujours histoire ya Job. Job azalaki toujours tante pe menase suka na masala ene alongaki eza nde mona biso lelo ata lelo bazomenase ata bazomona biso toyebi eke suka nango victoire ekozala na ngambu na biso tozala makasi mpe ntango tozala makasi eza ke banguna na biso bazomona ntango tozala makasi bango bazokwea ntango bazomona biso souvent tozala faible yango nde ekotaki biso onako ekoloba Bonjour, commandant de bord. N'enregistré pe numéro na yo nazwaka on écran. Nalingaki bosenga nanga ezalaki okotisanga na groupe apena bana kosala intervention mpona makambo mboka. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nazwi déjà numéro. Selon les nalandi moi interview bozosala na bandeko mo mibale na Angleterre. Yana otipe kozwa numéro na yo enregistre yango atindela voice na WhatsApp okwa kointegre nga mpe na groupe akoba mpe kosala baintervention mboka mpo soutien ya biso nyonso oyo azoloba toluka basolution. En tout cas, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup papa nanga. Problème tenayebi que Dorothy c'est en anglais. Ezali kama makila ya tozobomana mpona makila mpona bandeko omoni paso ezosala bino boza musika paso ezosala bino c'est parce que toza makila moko makila ya congolais ezotanga chaque jour chaque temps naza wana en tout cas nasepe nandoluka eloko aboye nasalaka mpe baémission nakosala émission natindeli bino me bino boza épargne biso tala kaka okolobelo moko mabe boye et tu es en danger boye c'est mieux pour ça la voice boye c'est mieux onoza poto wana so monika kozolekana omonika mwasi moko azobalingana lingana nde oyeba ke oyo aza makila na nga mwana mboka na nga okotika te okoleka te. En tout cas, coup de chapeau na FARDC, coup de chapeau na bino, coup de chapeau na prière na nga na kobosa na kate ko tia bino na mabonde po bato abonde tozoluka boza na souci. Merci beaucoup papa na osepela makasi so na avec la voice na ngai eleki mercredi na ozalaka liboso ya télévision po na yoka bino Nzambe apambola bino tokende liboso nous sommes ensemble. Merci beaucoup. Moyen de Congo mystique fort tobundaka mpona mboka awa tobundeza mboka na biso avec le temps tobunda tose na baopposition na biso ya malunga te baopposition radicale tosala ta opposition républicaine ya proposition tomoni malamu topropose tomoni mabe tokombatre mais awa na Congo na mabe na malamu tokombatre yango wana bandima bangunia mpe bazwa mpe moyen kokota oba détruire moko na biso Congo ata aza na malolo eloko malamu mpona kopropose mpona mboka na ye surtout soki amoni intérêt na ye eza ta mondele mabe eza manke ya amour ya mboka yango eza patriotisme te oke eza eloko oyo fo bana na kotangisa biso yango banda na bachiki banda bomwana na banda na bapremière na bamaternel batangisa bana patriotisme esprit wana fo tokola nango parce que moto aza na esprit wana aresistaka na bacorruption nyonso oyo bodétruire mboka na ye tozala na bapatriote mpo ke mboka oyo ekende liboso na badémocratie bamarshe ngalingaka bamarshe wana te likambo ya somo mpe ya pasi koma na logistique ya mboka moto azokengela armement nyonso tu ya mboka bokende tya un rwandais bokende tya ekolo mosusu te un rwandais est-ce que na mboka oyo bamilitaire na biso oyo baza bacongolais d'origine est-ce que bango baza bacompétent alongola ye dans l'immédiat ndenge peuple ezosenga alongola ye eloko bongo batardaka te ntango balobi longola ye mbala moko alongola ye na place wana bamilitaire rwandais nyonso baza infiltré na armée na biso
il faut balongola bango batika bango soki baza bagénéral soki baza bacolonel batika bango na bagrade mais bazala sans fonction et puis on batia bango na bakota est wana batia batindika bango na kota ouest na babakongo na babanduni babwaka bango na bafin fond batika bango sans fonction lokola bato nyonso oyo eza lokola malédiction mboka na bino moko armement na bino mboka matoko epesa yango un étranger. Sali commandant de bord Michel Noka lecteur depuis Kinshasa. Moni makambo ya mboka neti makambo Italia este eza makambo moko tokokendaka mingi te na kolobaka Kabila moto asali biloko oyo to Moïse Katumbi no. Donc ero toza ere moko toza na era guerre tozala concentré biso nyonso te bandenge nini tozobunda mpona mboka na biso tobunda mpona mboka na biso kolongola ngo na maboko ya ennemi place oyo ye azali place mabotoli quelques centimètres oyo ya mboka na biso mais to se distraire te na kolobaka Kabila Moïse Katumbi parce que soki tofandi tozo se distraire biso moko Moïse Katumbi Kabila mais bandeko na biso bazokufa soki ke bamoni ke balandeli ya solo Kabila Katumbi baza na nsima ya M23 mais justice ezali mais totika oyo nanu wana ya koraisonner biso tozala concentré na FARDC elongo tobunda mpona mboka na biso mpona réussir tous les limites na biso ya mboka na biso RDC. Merci. Contribution na yango. En tout cas pour mboka vraiment ezosala pasi commandant de bord ezosala pasi congolais akomi lokola nyama oyo bazoboma congolais bazoviole si tozotala ba vidéo oyo ezosala biso pasi makasi donc ezotelemisa ba chair de poule. Pourquoi pas tout ça là non marche ya biso a ba congolais tout ça là non marche vraiment tout ça la marche tout en na ambassade tout en ambassade à Rwanda tout télémé la problème oyo tout en na ambassade ya Nations Unies tout télémé la problème oyo pona nini Congo président Fachi lamuka tout tambola commandant de bord tout tambola vraiment ezosala pasi kotala ba vidéo oyo ezosala pasi tout tambola pona nini Rwanda kuki kobanda ko maltraiter biso boye ba Rwandais baza l'aise bebele pe bazosana ba pouvoir baza l'aise pourquoi comme ça konyokola ba ndeko na biso ya ba Rwandais nazana amina nga azana Rwanda mais ayibisinga na mito baza manipuler bazo menacer bango makasi totelema commandant de bord totelema peuple congolais totelema tosala marche tozokende wapi pourquoi nyonso oyo totelema vraiment a Rwanda azelo kwa muke pa na biso totelema bazo nyokola peuple na uto ya mbapel ya camarade na Rwanda baza menacer totelema vraiment. PDG loko moko na lingina bakisa ezande boyo na bosana kipo na bandolo bwana zaki deja na kanda na biloko bandeko na biso na bazo sala ye tout d'abord agenda ko samba soki asambi alongi wana tokoyeba ke mutu na alongi soki asambi alongi te chance nini tokyo kopesa yeke akomata na biro ya seni akenda kotika ba donner na yeke apostiller to voter ye na 2023 eko banda ndenge nini et puis bino bato bazana poto biloko bongo esala ma kokuna esika bovandi wana bien biso ba congolais toza bato te bakonsi tozo selelo e utika kuna kote wana nde to imite bango mais poni ni kuna biloko bongo esala makate kaka kote na biso yo nde buzoba wana ezo salema yake mutu azana dossier alors bake et puis na mona kaza kena problème na mboso ke azo insela imidité na ye comme si boy même semboso na sepe na ye ko ya noli yake alobite na moni nani document oyo uti et pas ya cour constitutionnelle to cour de cassation que nazo nselo humidité te jusqu'à présent azana dossier wana eza entre parenthèses besoin c'est humidité te ti le loté mais poni nazo bota courage ya ki asa la parti politique et puis aya ko koloba ki asa candidat na 2023
seke bamoni biso lokola bavoyu to neti totanga te ou bien neti toyebi makambo te wana eza biloko primaire ifale basalele bato oyo soki ya niveau nini to soki ya niveau nini biso tosi tokoli tomoni politika toyebi politika nde ezoleka batika kodistre population na bato na buzwa bana bango nasala makambo na ye na mbongo nakomi deja na mbongo ebele atika kosakana na mbongo abwaka yango nde alingi abwaka yango wana nde eloko nalingi nabakisa yango wana. Bonjour papa nakomi en tout cas nasepeli makasi koleka na émission oyo nzambe asoutenir bino bokende de l'avant bobate bozoloba mpona mboka pasi boza mosika bokoki kosala makambo na bino nyonso mais ozotala makila na yo ya congolais en tout cas soki moto ozotala makila na yo soki omoni ke oza makila congolais te yango ekosala opasi soki oza vraiment congolais de son okoyoka pasi oyo bozoyoka wana eza kaka bino moko te nga soki namoni boye etalaka donc morale na nga ebebaka semaine mobima nazala na kimia te en tout cas nzambe asunga bino tokobanda kolobela ezala bavideo ya mabe tozomona ezokocircule eloko nyonso ya mabe ezokoempeshe mboka na biso tokende de l'avant oyo eza konuire mboka na biso tokobanda kaka kolobela yango. En tout cas nzambe amona bino nzambe apambola bino bakonzi bazala mayele nzambe apesa bango makasi mpe mayele ya kokamba mboka okobengana banguna pembeni na biso avec Dieu nous vaincrons tokolonga elongo eza na ngambo na biso. Merci beaucoup papa. Ebite baoccidentaux baza na kati na bango nde moto baza na machine koyebana kaka malembe ndenge Félix pa omema biso na mwa mayele nzambe pa apesi boso azalaki bavitale lokola baprésident mosusu peut-être maka mosusu ezobima loto moto comprendre yango te po congolais yakomaka fufu tolia te mais bato bakokufa balingi kutina fufu wana po soki guerre ebanda masasi ebeta na fufu basengaka pa Félix wana baolia yango te poka bango bamonaka guerre wana te surtout biso bakima tozwa fufu totya na première position or ke na baprovince mosusu bato bazokufa batambola na basaki na mikongo ntango kuta batya ata moto kokaninga ata mwa kwisi mwa thomson eza te o eloko wana biso na kina nano totikala mpena kokutana nango te yamoni bakima toujours balelaka fufu toboyi te fufu baliaka ngo mpe fo ozala na kimia eza lokola ovali na palais ya riche moko ya bos moko boye aolamba misuni soso mais oza à l'aise tafingaka o butu moi naki ovani na palais ya pauvre momo mwatya wa l'aise malamba amatembele siko opréféré ovana na palais ya pauvre vana oliaka no matembele mais ozala na kimia. En tout cas merci beaucoup ndeko na ngai toza kaka na kati ya kopesa na baide na minute oyo deba mosusu ya te lisolo mosusu ya te eza kaka ya bendele ya Congo nzambe abate. Oui, pour un sujet ya FARDC nalingi vraiment premièrement na remercier bango na oyo touti koyoka. En tout cas vraiment biso tozali population na bango baza wana mpona kobatela ekolo baza bamapinga place oyo mabe ezali place oyo pepe eza kose sentir à l'aise te nde esika bango bilombe batelemaka mpona koede ekolo. En tout cas vraiment merci na oyo toyoki nzambe mpe asunga mpe abatela bango na oyo nyonso bazosala butu lokola moi mpona koluka koede milimo ya bato. En tout cas nalingaki mpe naloba premièrement epai ya mokonzi ya mboka na félicité mpe ye na eloko oyo azwi na initiative oyo azwi na volonté oyo azwaki ya kokende koluka koyeba alors qu'est-ce qui se passe au juste. Vraiment eza ba initiative moko remerciable parce que tant otomoni malamu osalemi il faut dire merci. Tosepeli na eloko wana balemba te il faut toujours mokonzi ya mboka atelema le devant comme la garant de la nation aluka kotia sécurité ezala vraiment liboso ya bandeko wana parce que basouffrir batemps ebele aluka kotiela bango nini oyo ezozanga atindela basoda parce que bazala makasi bazala na volonté ya kobunda mpona bakende kosokisa banguna. Je m'excuse vraiment, nayoka ba analyse ba tebele mais je ne comprends pas. Est-ce que des traités na mboka na biso ezara ba rwandais?
nayebi ke ya des fois euta koleka awa ntango fort bakanga basuspendaka il paraît ke azali koteka minduki ya mboka ntango fort c'est un rwandais. Général Mayele oyo asala trahison mpa mobutu. Général Mayele c'est un rwandais. Totanga bakongole oyo baosala batrahison na mboka oyo baza barwandais. Barwandais baza baopportuniste baprofite na biso nde tocréele bango baopportunité mpo na mboka oyo. C'est à nous maintenant eza problème na le loyo ya problème ya mboka oyo eza oyo bino bozokroire wana te. Parce que eza lokola bozocombattre maladie mais souci ya maladie boyebi yango te. Parce que bosilisa maladi yango ndeni tandis que souci ya maladi nini yango esaliki mutu maladi wana ekota place mpo mutu peut-être akoma na niveau oyo akomi. Non, il faut obandana na souci ya problème. Problème ebandi wapi? Ebandi mbula nini? Le pourquoi et pour l'objectif nini? Ni nango erreur nini nango tosalaki pour que eloko ekota. To bandana na problème na noyau ya problème. Après to arriver, soki to kanga noyau ya problème to résoudre des problèmes, to bandi ko résoudre des problèmes na noyau. Le reste wana ozala automatique et ozala facile. Mais ce que le lobby no bozotala o eza mususu sans que bo tenir compte ya kotala noyau ya problème. Bozare nani résultat mo positif te. Parce que Congo ba trahir Congo ezaka ba Rwandais te. Na des Congolais image mo eza ba otula kisa. Est-ce que ba sambisi ba condamné wana baza ba Rwandais? Oh maintenant on comprend le mot na biso te. Elo esa la passe parce que là on comprend les Congolais bandi ko agir na ba émotion. OK mutu no so agir na ba émotion, aza akomaka trop faible. Eza ba agissement mo ba faible. Nous devons parler entre nous les Congolais premièrement. Pour le cas qu'est-ce qui ne va pas problème en et banda qui ndenge tout banana na souci à problème. Après que le reste aux anneaux possible. Mais na yo kakoto général wana za Rwandais balongola général ce que tant bino bolbi général wana Rwandais Robert o azalaka ministre ce qui a décentralisation ce qui ya ba ethnique o azali ko tala ba ethnique na superficie ya mboka na nombre de ya ba tribu na ba nini nyonso Robert pendant 18 ans Kabila il était là. Obi ba information combien ba Rwandais bazu place wana. Parce que tant bino bozotala armée botala pe géopolitique. Est-ce que bozotala géopolitique? Ya passe. En tout cas, lisusu biso moko pe ba Congolais tozali mitema mabe tozali bandoki tozali pe na batu mabe ba Congolais. Parce que ba Congolais baza ini bozo ba boye kozala te. Comment se fait-il yo Congolais ozondima otekela munguna plan ya mboka ozwa kuma mindu kopesa munguna bosangana na banguna boya kabubo makabatu na ebite ba Congolais wana bazwaka nini tango bakotaka na ba village lokwa ba village toyebi ba Uturu ba Nyirambongo bazokotala ba mboka na bazoboma batu siko Congolais bénéfice na ezalaka nini intérêt na ezalaka nini na kati wana bapesaka ye mbongo ou bien asalaka wana sentiment nini nazoyeba te mpe na place wana po trop c'est trop bauti kolakisa biso Congolais plus de 7 fois desi na basi tomonyo na ba réseaux sociaux tomonyo na ba TV oyo basalaka ke bapesa ba nguna mindoki ya kolia nyonso siko biloko ya bongo ndeko na ngai to wanolelaka Rwandais akosila ndenge nini biloko ya boyo eza pasi peuple nde fo atelema surtout landi bapoliticien na mboko tokozika tokokima yango mpe totiki yango tala lelo bareconciliation Kabila na Moïse bayokani lobi mpe kuna oyoka mpe Fayulu na Félix bayokani lobi mpe kuna oyoka o Mbemba na oyo bayokani me bino botikala kaka nga moto ya Fayulu nga moto ya Félix nga moto ya Katumbi nga moto ya Mbemba olobi tobundela mboka pays na biso tokoma kobundela nde bato me moto wana lobi akoleka na ye ndeko nazongi lisusu mpona kobakisa voice moko par rapport à bainfo oyo nga nazolanda yango vraiment de près. Imaginez-vous barwandais baye kose base na ngambo ya RDC. Quel courage depuis quand biso na bango tokoma bamaster lelo na mboka na biso awa poison ekoti makasi et par rapport à des rwandais na motema na bango mabe balobaka vomi oboma moto otika ngombe totika soso. Je me rappelle encore ntango Kabila azwaki bokonzi na mboko
biso tovanda na Bukavu, tovanda na Goma, tovanda na Kalima. Notre papa connaît ce qui est rwandais. Asimbi moto abio au Seigneur. Kabila koti comme président na mboka na biso tokosila. Biso toyebaka po agente. Biso tobotama ba 1979. Toyebaka ko tuteke fufu esilaka na ndako ndenge neti nga nayeba eteke bakenda kosomba biloko na wenze. Naye kokola nayebi ke no pasi ezalaka. Fufu ezalaka mpe fo kosomba. Naye koyeba pasi yaki bakundaka mutu eza pasi soki omoni mutu mosusu akufeli azolela mutu akufi azoba tokobanda ndenge nini. Tant pauvre papa na biso akufi mama akufi. Tant tozosala badémarche na grande sœur parce que tobotami basi misato tolanda liboso. J'ai mon petit frère azobunda na beni. Chaque fois azobenga ye azobana tosola na ye azoba yaya mpona sola na ye fona mata likolo ngomba esiro. Yaya naza boye yaya toza boye likolo tozotola na ye mpe nazoteleka na maboko ya nzambe azobunda mpona mboka. Eloko ya barwandais oyo en tout cas il faut qu'on mette fin na yango. Na sepeli na initiative oyo bino bozwi mpona kosoutenir FARDC azobunda mpona mboka so biso tovandi kimia c'est parce que FARDC aza makasi longonya akendeka liboso tozosambela makasi mpona FARDC. Bonjour les groupes. Ngai motuna nanga mpe na question nanga ezali boye. Koma likambo ya barwandais oyo na kati ya mboka oyo esilaka te? Depuis Kabila le père aye, Kabila le père akufi, likambo ya rwandais ezosila te. Nayebaka te mpona kolandela infiltration bato bazoloba ke armée ezali infiltré na barwandais. Mais po bo organiser manifestation moko ya koluka barwandais na kati ya armée ekopesa combien de temps ekosala pe combien de temps mpona kozwa bango kodegrade bango olongoli bango bateni bozongisi bango epa na bango ekosala combien de temps mpo chaque fois tozala kaka na problème ya barwandais bame toza na bango tozolia na bango bino moko FARDC na biso moko bagénéraux na biso congolais bazoyeba ke oyo tovandi na yo tozolia na aza rwandais. Pourquoi bakolobaka te bazongisa ye? Mpo nayebi ke bagénéraux na biso na ndimi te bango bakozanga koyeba barwandais. Mais ntango bozokenda baninda atake bozobunda bomonaka ezosimba te seke bomonaka infiltration ezali kaka. Mais bino bose dénonce baninga na bino boza na bango bagénéraux baza barwandais bozwi bango bozongisi bango esalaka nini ke mpo bobimisa bango te? Première question nanga bandeko nanga borépondre ngata na question oyo. Nasi bolandi intervention ya bato baza na Congo bapesi bavi na bango sur guerre na biso o toza nango na Paul na Rwanda précisément na Paul Kagame ende mutatu molaka siko maître baina guerre oyo nebi babara 10 millions de femmes violées, 15 millions de morts, ils ont maté kaka mais guerre banda et si la kate et ça peut vite pende à combat. Yabino ba combattre ce qu'on bani guerre zongi oui et tant que patriote tant que moni mboka na yo bazo agresser bazo boma bazo violer aux années 50 on moni to comment ba combattant ba raison yango wana et puis mboka wa Rwanda un petit pays comme Rwanda et betara biso tongo midi po ça se montre que tous un gouvernement moza solidité ton gouvernement moza forcité hein na ko kota Rwanda na pena na beti ko bana mwana liboso tina mwana suka na présent on peut frapper hein mais to moni bandeko na biso faire des bazo bunda mais ministre information azo condamner on tala niveau alobi que a condamné général wana alobi que tozo ba machete ba pau ba nini pona ko préparer mais général a 100% raison Michel Noka eza kwa muto koti na ndaku no azo ko agresser mwasi na bana na yo hein yoso bondela ka bunda o défendre famille na yo elo makambo esa maso na kata mboka yango wana tamba Rwanda bazo take biso photo take pe ba Rwanda bango bazo boma biso photo boma c'est clair que ministre de formation oloba nini ke yo te o sepelité na message ya général a raison tala banda Rwanda banda ko boma biso ko nyokola biso ça fait déjà moins 15 à 20 ans hein
vous trouvez ça vraiment normal? Maître Baina, si vous avez attaqué Maître Baina, vous avez na Boanya. Poto longa etumba ona momo bitumba za siko na momo to lo babwe tozana bitumba. Tozana bitumba. Pona yo poto longa bitumba to 600 mbala moko ndenge Rwanda sa provoquer to 600 mbala moko yo pona yo opesa idée nini. Na ke kudu mulaite gouvernement lo baka ke bana mboka tozana bitumba bino nyonso machette meli nini Congo nyonso zana ngo bundela mboka no attaque tokeka na attaque. C'est ça. Boyoki bien Maître Baina lobi na momo soke zaye toke ikaka na attaque mbala moko to attaquer mbala moko to silana na Paul Kagame na ba Rwandais parce que trop c'est trop. Bon, Maître Baina yo ebikaka tozo conclure bon Maître Baina to komi pe na suka okoloba nini pour émission question time et puis okoloba nini pour na bana ya mboka. Oui, bana mboka nous sommes ensemble na bino et puis ndena baina na introduction na début émission de banda na habité nazo féliciter yo na ndengo zu initiative au la chaîne à télévision et puis na bagé zali troisième pouvoir médias za troisième pouvoir à partir na opé au monde appelle un jour au côté na histoire ba changement sur ça mais ça na nzela be mission na le loba na Congo na nzela mission no balandi ba Maître Baina o bakanza ke ba Maître Baina ce sont des voyous ba déléquents ba ebi cause ali kam to bundela te na sinde na expliquer ba comprendre bato maele ndem ba comprendre nga même toi ça zo ba comprendre nga te bato maele Congo misho kangolo na biso lolo ba comprendre ba que oui bato wana bazo bundela biso po pays eza malamu te mais pour na ovena félicitations on rolo ba yango wana. Maître Baina va to kene na ebi ke moni ba bi ba combattre ba salaka baza ba salarié ba combattre ba zana mituka ba na mbongo na bango ba bundaka te po ba zolo ko mobwe pour na souci mboka mais to sur la deuxième partie parce que président Félix a eu pouvoir wana bola na Maître Baina semaine ezoya président Félix a eu pouvoir mais to moni na Londres ta mutu moko a eu poste na Congo te moko répondre ngo mbalo mais poto suki ça bundela ki ba poste te mais bata France bazui Belgique bazui Canada bazui bazui na bango to bundela ba poste te mais naza clair chef de l'État avec beaucoup de respect que je vous dois à reconnaître ba combattant au babundeli mboka ataka visite ataka récompense moko boye eza na ngali kama poste te wanga uneza bo côté politique bosana vous comprenez bosana mais le temps que mettre na judo un jour pena ko kepe na fongoli sala judo atana 3 zones à pamba na te ba sala judo na zo former ban biso soko ke na politique te tout le monde est millionnaire, sportif, le roi Joshua, Tyson est millionnaire, boxe. Tout le monde est Teddy Renel, est millionnaire et judo. Pour nous, nous sommes la politique. Nous sommes mettre en judo. Et là, nous sommes en Fongola. Le club n'a pas 3 communes. Merci mingi Maître Baina bozo mono na bosana ki susu azali penda mwana ya natif ya matete mais Robert Ambassa Maître Baina nebi ke oza pied levo ke musala mais eloko moko yedinga na bosana ki boketu premier azali ko kumisa ya Laura Sokoko mais to moni ya Laura Sokoko to yebi ete asala nini na komba abimi mbala moko na moment musique ezongi alors bi musique ezongi na Europe tout on a évité ce yoka qui en haut, on a yoki en haut parce que est circulé dans les réseaux sociaux que musique est zongi, tongi tu vas pas réaction à yo na moi lombango parce que vous en a pied le vozo kende sokoko abimi batu ba moni sokoko alobi musique est zongi. Micho, a zolo ba musique est zongi yem takanga musique en. Micho munga sali 20 ans na combat. Hein? Na sali presque 20 ans na combat. Si vous avez sali 4 ans, nam da sali 20 ans, nam da sali 4 ans, naza ili boso. Alors bien ça repère ça bino ba mbongo ba 60 000, ba 200 000 euros pour na bo peksa musique on lobia fali bokangaki et beta kite pour na ye ya chaki mbongo ye rit. Micho, dans toutes les choses nzambe gamta yebi. Dieu voit tout, Dieu sait tout. Nzamba mona nyonso yebi nyonso. So inga ta 10 euros na ye na lia. Ou bien na contacter na vie nanga nzamba bomanga na ebi eku na combattre pe na contacter le seul combattant o banda combat ne bandel pe na suka chanza te za Maître Baina na tsaka na position nanga na dépendant na mutu te nga dépendant nanga mugu moi je travaille au moni ne na otonga ndaut ndako ndongo moni
soki penza nazokota nazo extrait soki penza olingi ya kozwango jouer esila mais soki nazo chantier nazo kozwango ndenge ezosala bien tozwi chantier après toya ozwa ntango osila soki penza ozwango lere ezali nanu boye na lere esila yo kaka mais na koloba noka nde na obetela yango ça se montre que un garçon courageux je travaille nazosala bana dépense mo déjà et même après ça va 20 000 livres. Vous comprenez 20 000 livres une affaire à 25 000 dollars. Pour na bon sango kaka. Alors on a vivre à sable. Olanda naza véhicule na la tarabien na ndako bien na poser na mwasi na bana. O ba yebi mettre ba ina ba yebi. O pe ba ozwanga ne ba zwelanga bango kaka. Bon sokoko lobi musique ezongi. Musique ezongi. Quoi c'est mot d'ordre? Ah bi musique ezongi. Musique ezongi. Soki ye muta banda kombango, ye muta kanga musique wande ezonga. Ko ezana ngoyete. Donc c'est acha date. Acha date. Ya Laurent Sokoko, maître Baina judoka international, peut combattre international. Alobi soki yosa penza kozali penza song sa musique. Alobi tchadat. Tchadat oyo Kofia koyiko beta Jibeto Wera yosi ko mona maître Baina na baninga ne ba combattre batala soki musique ko beta to e ko beta te. Bongo na ba musicien ngo ba eba na mote ke kombango kangama na Londres. Siko muta kanga komba bango yo ba maître Baina. Yesu ko azokende soki pa yalo wazo c'est bon musique. Micho, maître Baina merci mingi far dese message ya kitoko pona ba soda ba na front. En tout cas ba soda na biso partout bazali nzambe na biso batela bango ba gagner tumba toza vraiment ensemble na bango tant bazo bundela mboka yango na ba bengi ba combattant. Monisco to bando ko comprendre tina to bundela mboka. Basoda mso ba sana ce sont des combattants bazo défendre ma bela Congo. Alors soutien na maître Baina na basoda mso ya FARDC. Maintenant senga no kapsu na nzela na yo o mekana nu kosa no ba fundraising moko ya kangela bango ta nefisi 10 20 30 to tindela bango ata pona osombela mo ya biloko kolia na mo ba kisi po bazo bunda cause mozali noble et juste ba défendre ma bela Congo rwanda ko taka absolument tongo midi poko to ko mo basi na bango vraiment na soutenir vraiment FARDC na biso musala malamu nzambe biso obatela bango c'est ça. Merci mingi. Nasi tolandi biso tout maître Baina azalaki clair a expliquer nyonso boza satisfait l'émission bon nyonso bangi ba intervenir une émission bolanda bokomela biso na numéro oyo commandant de bord missiono aspect spirituel numéro na ngai ngoyo eza numéro ya Londres bokomela ngai so po lingi to kotsa na groupe na biso ya WhatsApp po intervenaka okomeli biso to kotsa na groupe na biso ya WhatsApp eza groupe ako poster ba biloko musique te ba buzoba te ezali ka groupe ya ko poster ba message oyo koleka na question time. Soko yebi ko kota na groupe otindela ka biso ba lien en tout cas ko kota te po to longola na groupe. Vaut mieux tous à la moukia c'est la qualité que tous à l'ebele c'est la quantité. Yango o balingi qualité ba kota kuneza makambo ko poster kaka makambo ya question time pona ko développer mboka na biso. Na si to komi na suka neto kuta na rubrique ezali koya rubrique koya na ko chango na groupe ya WhatsApp po batu batinda ba message na bango tokolobela ngobila mbaka na kopesa jour tokolobela mbaka na groupe ya WhatsApp ngobila mbaka sali parti politique na ye gouverneur abengi saki batu stade ezalaki plein mais tozwi ba message ebele balobi ke bato bakendaki kuna ba prometaki bango bakopesa bango ba 20 000 mais bapesi bango ba 20 000 te yango tokotia ba video ba message ya bato bakendaki ndenge bimisi bitumba bazwi mbongo te. Alors yo pe ba prometaki yo okozwa mbongo ozwi mbongo te benga biso na numéro yo yebisa biso makambo nini elekaki ACP parti politique ya Jantini Ngobila Mbaka ndenge salaki plein na stade bato babengi biso babi ba prometaki biso ba 20 000 surtout bana masina ya quartier de Pascal bana quartier de Pascal baza dessus ba 20 000 ba prometaki bango bazwi te ba lekisi bango rebele na stade toza na ba vidéo toko chango mikolo koya toko programmer date soki yo pose okendeki na stade olingo participer tindela biso message pour na Jantini Ngobila Mbaka soki pe olingo participer okomeli biso ka na nini oyo tokolobela pe Matata Ponyo botindela biso ba message ya Matata Ponyo émission tokosala spécial
ezali Matata Ponyo et Gentini Ngobila. Matata Ponyo et Gentini Ngobila tokolobela bango vendredi oyo. Lelo eza mercredi bozota l'émission oyo. Vendredi tokolobela Matata Ponyo ko ratete. Na Gentini Ngobila basali ba parti politique na bango ya Matata Ponyo soyi na bosanité ezali PDC ya Gentini Ngobila ACP. Matata Ponyo azalaki premier ministre asali parti politique na ye aza poursuivi na justice na makambo bukanga lonzo. Est-ce qu'azali sous digne ya kozala kokoma président de la République? Gentini Ngobila mbaka bino moko boyebi makambo na ye kini bopeto boyebi makambo na ye ya ki gouverneur na ye ba makambo na ye ya Yumbi bino moko boyebi azalaki gouverneur na Yumbi lelo aza gouverneur na ville ya Kinshasa. Est-ce que na Yumbi asalaki makambo malamu? Est-ce que na ville ya Kinshasa asali makambo malamu? Lelo asali parti politique na ye toyebi ta asali parti politique pona comme président de la République topo asala nini. Bobenga biso tokolobela batu mibale ezali émission jumelée entre Gentini Ngobila Mbaka et Matata Ponyo Macron. Botindela Mapon, botindela biso ba message ebele na numéro oyo soki boza satisfait Matata Ponyo comme président de la République. Soki be bolinga comme te botini message. Soki bolinga comme président de la République botini message. Gentini Ngobila Mbaka asali parti politique toyebita comme président to pesa candidature en 2020 to ya comme gouverneur éternel parce que azaki gouverneur na Yumbi siko aza gouverneur na Kinshasa yende fondateur ya Kini Bopeto. Boza komona biso na maître Baina judoka international to six émission siko ngai pina kende parler ye pa kende parler. Awa toza na parc na Congo boza koteka ba place nyonso vert oyo eza quartier ya maître Baina na Tutna eza quartier nde bomona quartier Mapela quartier Banunu ba quartier ezebele na Congo basalela bango parc. Donc liboso ya ndako ya maître Baina eza na parc tozokende na ndako ya maître Baina alinga lakisa ndenge azobongisa ndako na ye alakisaka combattant abundelaka mboka mpona nzala te mpona pasi te combattant abundelaka mboka mpona susi mboka ezala développé lobi ye pazonga Congo na bana ne na bakoko na ye oyo ndako ya maître Baina azolakisa biso ndenge azosala mosala boza komona tie bakaro ya sika a marbre na ndako na ye yo wana aza koexplike azobongisa ndako babenga yango renovation aza korenove ndako na ye kotia biloko ya sika bacouleur ya sika na asi bino moko bozali komona yango wana awa boza komona na parke liboso ya lupango ya maître Baina ndako ya maître Baina o parke mini parke tokoki koloba batia baje mpo bana bayaka kosakana gouvernement tia ofele awa bafutaka mbongo te eza neti oyo botieli biso na limete kuna kota ba 7e ba 12e ri bosali mpo bana bayaka kofuta mbongo bino na Congo bozwi ba terrain vert nyonso boteki bana bazali su na place ya kosakana te ya kobeta bale te botala leta asaleli bana badiemba na quartier oyo nde na pesa exemple boza kwa quartier D quartier Mapela quartier Banunu bon ba quartier ezebele na Kini quartier 5 na Njili to quartier 7 chaque quartier basala ba G place bana bayaka kosakana bomoni na se nango batie mwa goudron ya pete po soki mwana koya bukana te boza komona bino moko na Congo bozwi espace vert nyonso boteki bana baza même na place ya kobeta bale te bana baza même na place ya kokende sakana te baekole kutu biso ntango tokolaka baekole ezalaka na kati ekole boza na terrain ya football na kati ekole boza na baje mais lelo baekole ekoma nango babatima a place ya kobwaka poubelle na batieli bango mpe place ya kobwaka poubelle soki oye na parke olie obwaki poubelle okoki kobwaka poubelle na se te oyo nde babengaka bopeto yango batie mpe kiti
na bato baye kolekisa air kozwa mwa mopepe bakovanda na kiti bana bakoki komata likolo basieli muki na se basaleli bango oyo ofele mais kongo eza na mbongo kosala eloko oyo okute combien kosala eloko pas même 25 000 $. Basala ngo na bakartier bana bakende osakana to soki bamoni kosala ngo na bakartier ezali malamu te basala ngo na bekole ya l'état to bekole catholique bosala baje oyo ntango biso tokokola bekole ezalaki minene bokoki kotia baje oyo bana balaka kosakana lisusu batie lisusu poubele bomoi nde batie loboko ya mutu abwaki poubele bopeto nde yango oyo ntango bazo bakini bopeto awa Londres bopeto boza komona diemba eza kotourne mwana mati baza kotindika mwana aza kotourne awa eza baje ya bana ya ofele batia bakiti bapara bavandi bapapa bavandi oyo diemba ya bana babebe bana baza ba inane 2 ans oyo diemba na bango diemba ya bana bomoni bino moko diemba ya bana mais na Congo toza na mbongo kosala parc na bekole ekokute combien na bakartier pas même 50 000 $. Avec 50 000 $, déjà bokoki kosala mais le problème est que boteka baespace nyonso ya vert baplace nyonso ekoma bastation essence partout ebongo mokolo esandi ekosala na mboka to likambo to nde tokobina na barwandais guerre ekomi na capitale mais toyebi ke ekokoma te mpo Mamadou Ndala alonga bango na Mbuza Mabe na général Baouma on arendaka toujours hommage batie bokoya na biloko na bino boye kolia malewa na bino wana batieli bato balingaka kolia bovandi bobeta masuwa boza kolia boza komona park basalela bana kobanda na mwana ya inane ti kuna me mikolo mpe okoki koya me oyo eza mingi ya bana mike basalela bango bosali park na limete bokoki kotyango fele na Kongo eloko nyonso kofutisa congolais eloko nyonso congolais afuta congolais asala nini congolais eloko fele ezalaka te na Congo bosali parc d'attraction na limete yango na kobondela mpona bato nzambe tata nzambe na bomoi nzambe na nguya natiki baye nyonso balandi question time na moment oyo na maboko na yo baye nyonso baza na baprojet ya voyage baprojet ya mosala ya business nzambe loboko na yo ya molai ekende kotouche ete babusiness na bango nyonso efulumukisa baprojet na bango nyonso ezwa nzela ya misala bazwa misala baepe balandi émission baza na santé bien te je déclare la guérison au nom de Jésus baepe balandi émission te baza na hôpital natiki bango na maboko no bana ba difficulté na maboko no natiki mboka Congo na maboko no Congo Kinshasa Congo Brazzaville natiki ba soda FARDC mapinga na biso esika baza ko buna na monguna oyo azo agresser biso nzambe tinda capitaine Céleste na yo akita na kati ya mapinga ya FARDC akobima victorieux na kombo na Yesu Kristu po Mbuza Mabe abimaki victorieux Mamadou Ndala abimaki victorieux pe FARDC na tindi onction na envoyé capitaine Céleste ya nzambe azala longo na FARDC na kombo na Yesu Kristu tosengi pe na batu oza na lipa oza na mbongo oza na madesu même oza na Kinshasa luka moyen bokende kotika même mbongo na ministère ya défense bokende kotika même mbongo na état major bato bana mbongo ebele pona kosunga basoda na biso moyen tosenga mbongo eza te po toza na poto soki nalaki na kini nalingai nasala appel de fonds pona FARDC yango bino bata bonne volonté boza na mbongo ebele ba ministre ba PDG ba commerçant boluka moyen n'importe quel moyen ndenge ni bokoyi ko aider ba soda na biso na front ba baza na Goma na Kivu boluka pe moyen ya ko aider ba soda na front to sepeli na initiative ya ba motard o ba salaki pona ko sunga ba soda na biso na front. Que Dieu bénisse le Congo. Amen.